L'histoire des jours na de Kina TV, la championne, ex mobali na ngai, alingi nga na sepela na vite. Et pourtant, yende muta boyaki ngai. Yende muta tikaki ngai. Bisika nyonso tokokuta neza na fete eza na matanga. Ifo aluko kazi ya kofinga ngai ya koemilenga na miso ya bato. Soni na kimaki na nga milia ba Congolais. Bandeko. Hey. Suivez l'histoire des jours ndenge ndeko na biso ex aza kovanga ye air nyonso tout. Vraiment tokutani juste après la publicité. Suivez. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne entre m'a dit, qui n'a donné quand on était là. Kema Fombe en direct de la Suède. Gros coucou, n'a pas abonné Nyosa Dikina TV partout dans le monde ici. Bozali et j'ai du bienvenue n'a pas nouveau. Abonnez, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout. Sauf rien. Sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benz Benzoula. Moutsuka et le 4x4 double pression ya Suède. C'est du pétrin. Bana ya Congo. Bana monde entier. Bana ya tous les 5 continents. Boyoka kolela ya moninga mwasi. Alobi la championna. Oyebe soki babandelaka vie. Soki babandelaka vie ngai Mireille. Ah! Mobali oyo. Na ingeki na lexie na nzela na ngai te mama. Oyo aye ko pourrir nga vie. Asilisi nge sengwa vie la championna. Wana nga nazo bakisaka bino mo boyebi. Boyebi ya bino mutu. Ndenga engalisa.com. Nazoyoka kana bi mama betali solo. Betali solo. Maloba ya yo nga nazosala nini naza koyoka ntango na komemela ngo batoto ya Congo kune kokoma nde munoko ya ngai. C'est du pétrin, bon bino bolamuki bien. Ngai awa. Nazobonga mpona ke musala. Bandeko. Ndeko na biso Mireille bila championne na fandi na mobali mama na nga. Na boti bana mibali. To fanda ki mobali azaki na makambo na yo nga pe na ndeko supporter te. Ye pas zena nga pe na zena makambo na nga oya ndeko sepela te mais la championne mutu penza aboya libala oya boya nga eza mobali. Akendaki na ye akoma kobima na fi moko la championne na bondela nzambe témoin. Na koma kolela bolingo lokola mwana kufeli mama na papa. Bao bafinga nga zoba. Na mboko ya Hollande. Bao bacholaki ngai pe bazalaki. Mena zotalaka na bi papa. Soki likambo yebisanga na obongisa. Baboya mutu kaka boye papa tofandi bambula toboti bana kaka boye kaka. Eloko nini mwana mwasana kosala oyo kei kobandela vie par rapport na ngai. La championne. Mobali kutango zobondele bongo donc ayeli susu muto yeliso makasi. Na isako na like so otula na mboko yo c'est du pétrin ngana za viejo. Ngana aviejo. Yo talaka ngana soni la championne loba na ndenga kosakana te. Ti meme bandeko ne balobi mama. Tikaye. Tikaye nano pardon ozana bana na biso. Eloko eza important yo so oza malamu bana ba ozala malamu. Lokola ya tali ne fiske bana te alingi abandela vie na ye. Souhaiter ka bonne chance tika ko benga ye. La championne ngai bandeko. Tambwana mokilo mona ndenge Teresa Kamabolo. Et quand je vous dis tangu na lobaka ki l'arbitre azalaka kolo quand les supporters sont méchants bondi milanga. Belle famille ba yebisi mama mseme ba bi mama tika. Tika ko benga benga mobali po ezo sunga te to me koloba na ndenge nyonso ayoki te ya tika nani tika enano akende la championne nazalaki na choc mais lokola motema nzamba sala ngona capacité moko boye ato kufeli bana okufeli mama okufeli mobali okolela vie na mobimba te la championne na lelaki yangoi beta lisolo mekana ko insister vaut mieux nzamba mona innocence na yo akopangusoma ya misa osekisa yo
Tant que tout se paye ici bas. Ils n'auront pour rien te. La championne na beteli lisusu na ndenga osakana te. Na tika na nga mobali na benga kete. Na tika na nga na kipaka isu vina ete. Momoni kaka bato bokuta na bango lisusu. Yango kuma boye ndenge ni mire. Bake oyebisa le mso mobali obenga. Boniko okobosa na nga na vina yo te. Nga mutali boso mobali aza vrai wa bima na vrai jo ezali ngai ti lelo nga na to carbone déjà presque tozo kende une année demi musala noka ko konda po tango bato ba omona ba ya osala ni ba rappela nga ke na bima na yo. La championne no yoka ka téléphone na kati na nga téléphone pasi pe esila kate esili na batami pe na ndako mingi na bike te naza mutu ya bato. Yo yebika ba feti ba matanga ezanga kate la championne. Mame nakendaki matanga. Mutabenga ne bana ti. Aki olakisaki papa ya bolingo na matanga. Yo zo sakana ngai. Na benga bana ngai osala kanyilo boya ngana sola kana bana ngai. La championne banda ko lubela nga salita mwasi. Yango na boya yo. La championne. Donc ozo comprendre te nzambe nanga. Na sali nini? Abenga bana te. Tokutanaki na leki na mwasi atiengaka asinye kangaka munoko yaka tokende. Champion a emilinga na miso ya bato. Yo moko yebika mokili o mutu nyonso azanga banguna te ozana bato mususu bayina yo ka boy. Sango oyebale pourquoi? Na lobi nzambe nanga oyo nini? Na bimi accompagné na belle-sœur, ex-belle-sœur na tata mwasi ya bana. Alobi kolanda ete na tozo comprendre yaya te, tozo comprendre te. Mwasi no ya bimi wana wakomi kobima ne mutu a millier. Masanga nde masanga ba feti nde ba feti. Donc azo kokate. So alinga bondelo abondela kaka na ndenge malome ya kofinga boyite. La championne na ye pona la matanga na zonga na ngai. Et se répéta. Mbala na mbala na feti ko koloba te yo moko ebika soki mwasa ko osali nini o divorcer okoma pe ko bongisa nzoto na yo par rapport nde ezalaki mwelamba bien et tout yaya la championne mobali papa bana nga bamanga mulangi abambanga mulangi na oleka na nga nzamba omona nga la championne na mona ki ete sika fandaki na bato. Na beti mwa detu po feti wana pe ezalaki ya biso camarade na balisaki mwana atanke ba mama tozo sala nini donc feti ezala bien otala ndenge ezalaka ka la championne mama ya lobi kenga na osala nini betele bato la championne avisa mulangi ya masanga heureusement la championne heureusement ezwanga te aloba ni o ni a. Tangu nazwi nini oyo saki nanga pona bimana kende leki nanga pa mwasi na ya nanga mobali batomboki babe yo tozo respecte yo tozo ka basango me biso o to monya ngona misu likambo nini esila ate yo ndo mtoboya ki mwasi bokuta nini matanga problème na feti pe problème aleka yo donc yo ndenge zana susino ezaka ke grande sœur akufa po yo sepela la championne sala be change de parole na kende nina wapi mwasi salite kaka ndumba yango wana kaka bo elo ni susu bato afingaka elo nini eloko nini oyo tofingana quand même ata biso na biso basi okaka ndumba yango wana eloko asika ezalaka nango te na mafinga ya sika ezala te tozela pe mafinga sika po toyoki pe mingi yango wana kaka abela championne bandeko nanga batomboka na bato mususu pe bayaki na bafete na fete ya mabiki te ezalaka te la championne bato bamoni nga nasali eloko te ke oyo ata ya jeton bo namonaki ata esika fandaki te namonaki ata esika fandaki te likango na ye abandi kofinga ngai yango baboya yo kanisa kobeti bato wana nda kosala nini la championne kimia na nga kaka na bite nasani nakende na nga pour éviter grand frère abe okeye te leki na nga abe okende te baya mosusu pe bapive babite mira okeye te osali elo te alekisi so akontinue pe boye tobete na bite botika bana bana kati nde sikoyo leki na nga babi ozoloba bana yo kipaka bana
hein? Ata 5 euros ya pamba depo bimana ndako wana. Yo ndo za irresponsable. Tala kaka tobota makana famille, bato musu bazalaka bata kimia, bato musu bazalaka na bango ba mal à la tête. Donc leki nanga penza zalaki mal à la tête, sokola ye penza sokola ye. Abi yo mto zana mwasi na yo pembeni wana. Eloko nu ezo sala opasi. Yo mto wana mwasi na. Ye mta salite, ye mta ndumba. Bongo pesa ozangi so kimia boy pona nini? Okutana ne partout. La championne. Mobala ex mobala pourrait revenir nga. A pourrait revenir nga. Lokola pe ni wana incident ne salemaki na fandi. Bilamba na lata ke koti mai na bona nga ko telema telema po isala nini po na opesa ele msokanda. La championne na ye kokutana na mobali. Eh, na ye kokutana na mobali. Nakutana na mobali. To bandi ko bima. Mama bana na gérant na ndenge ke ekende malembe. Vraiment azalaki mobali malamu. Azalaki mobali malamu yepe nde baloba kaka mutazana mayaka azangi kingo. O azana kingo azangi mayaka. Mwasi na ye na ba voyage Kinshasa kende ko lokota mobali Kinshasa, mobali lisusu ya ndako te ya komi bidia 14 mobali sala boyango tazongisa boyango te si mobali aye komona ba preuve OK mwasi na ya bimaka na ex copain na Kinshasa nde ko kabano bakabana ki yango wana. La championne mobali wana malamu na approcher ye na fongoli porte ya ndako na ngai na fongoli na lakisi bana na ngai tout donc vraiment peke ngai na ye na nga pona osala nini pona otikala pona otikala na ye pona oleka te na za aventurier te. La championne la championne naza na nga célibataire nazwi mobali na bomba ye te naza na bana moi ba course moi ba nini ezalaka bien nga na permis te mobali na ngai azalaki na permis ekomela papa bana na ngai ekomela ex na ngai la championne aya tina musala na nga ti la championne bandoki a vie baza mutu musu okutani ka vie po pourrir yo mutu musu okutani na ye ko bebiso vie atali ata bana nga na botela ite mwana ya liboso ya mobali foto kopia tata na bango nga mona kata akaba lie nzambe azwa kindoki tata na bango te. La championne landanga tina musala wana ofinga nga na lingala te po ba oyoka te fa finga ngai aofinga nga na munoko ya awa na Hollande ba collègue nde ba bengila mbila tanga finga akoti na mutuka ademara ke pona nini mobali onga na zwi na bana na ngai te musika na bana na ngai soki na yoki ke amekaki patati patata la championne na lobi yango mobali aza ndoki ya vi na nga otoni la championne nga pe na zwi na nga mobali mobali kitoko wapi bandeko tala mobali kitoko doko atite kuna à Londres donc na Londres kuna tala mobali mbinga okakole wapi na bite c'est du petre la championne bio moko kaka etula soka zwi nde ezalaka na bisomo c'est du petre etula soka zwi bino mo boyebi ba mama ingalisa ti engalisa barbecue aza boye azali abila championne mutu asombanga na mbongo papa bananga mutu asombanga na mbongo papa bananga la championne tango amon heureusement yebisa ba mama soki okutana na mobali lobela ye nyonso kena na mobali yenda boyanga ye tala ba audio naza kolela mobali tala boye mais akoma kosala makambo kanisa ngai nde na boyaka ye mobali alobi ezalaka nango ndenge wana surtout ndenge tokomi na yo boye il faut sala nini faut tozala makasi po mibali misusu basupportaka te komona basi na bango ba ex na bango na mibali donc ye il faut zalaka ndenge wana okoma marque déposer na ye aza na mwasi na ye ale azongelaka de temps en temps lokola deuxième femme biso mibali tozalaka ndenge wana rare ya mibali oki akaboye na mwasi mama bana na souhaiter bonne chance po bana bana kati rare la championne to solo na biso ndenge ezalaka kaka donc moyebi ka bolingo ya sika donc vraiment soki otalinga kosepeli mame la championne na mariage ya bato na mariage
Il y a mariage à couple aussi, mon couple les a reçu bon fani 10 ans, 15 ans, bana ba koli déjà vu que te bo sala nini, bo régulariser fête na bino. Yepe garçon naza, garçon ya Hollande. Ngai pe ya Hollande. Yepe ex na nga donc eyinda ki na fête. La championne. Talaka kosemisa.com. Tozo kota na salle. Na simbi mobile na nga nzamba zo mona nga la championne. Makano to sala ka ezaka nzambe témoin. Na likanisité ke na laksa mokili te. Na likanisité. To simbani madame et monsieur to koti na nini na fête. To koti balakisi biso pe place to fandi. Ba camarade musu pe kaya songi ndenge ezala bayebi na bango ye me ba oya ngala champion ba tika ba place na bango ba ya penza kopesa mobali na ngai ba mbote ya luzito la championne yonde umela penza voilà l'homme qui fallait la place na yebiso ba donc kuna nga motema na lobi awa machete ko bima mobali na nga azwisi bo loge wana eto mama isi la kate esika zalaki kuna nayebi te soki nayebi penza te la championne toboti bana mibale moko ya mwasi moko ya mibale nayebi si yo zoba oyo bo eskize nga terme ndalobaki soki na yoki mwana na ngai ya mwasi ameki kolobaki te yo ye kobebisa yo kotouche ye batouchement eto oregrete ete okoma mosika ma ekufela mbwa ifoka muta mosika mela yo ozosala nini ozofrime na yo kanisi azani na vrai momi azani vrai momi te nga natikaki ye mpo ama ekufela mbwa la championne obi mobali na nga charisme ya ndenge wana tala pe mobali kitoko aotala kaka ex na nga bo ni korépondre ye alobi donc ye moko donc la championne soni bazalaki oblige ya koyebisa ke non soki ase calme te falaka asala nini ameka kobima mpo azosala nini azotia desordre na fete soki oye kaka ko oye mpo leka no nzela leka nzela yebake nga mpe nde nazalaka wana akendaka nazongaka la championne ex na nga koselanga makambo ke akendaka yaka tobimaka kaka na ye et pourtant ce n'est pas le cas tala bato mosusu nde baza mitema mabe la championne tala bato misusu nde balinga kobebisa muta yenda boyinga la championne yenda lalela moki alobi yo lisusu te mirai na accepte na pasi na nga na continue vie makomi kopourrir nga vie kokende kofinga nga ntina mosala akutana na nga na nini problème kofinga asali tout akabola nga na mwana mobali yo asali tout. J'étais tellement triste. Fête yango ebongamaki nango ya mort. Fête ebongamaki ya mort. La championne to tika fête ata ba 1h30. Talaka ba heure wana nde fête yaka loyenge. Mais mobali yanga monike nazalaki na nini nazalaki na mawa. Toke na biso pe na ndako wana. Ndako na ngai bana esi balalaki. Tobongisi mo eloko olia tomeki kosolola eto tanga na oyebisi na bandi kolela. Abi en tout cas, pardon. Nga na ye nanga pour l'aventure te. Donc, c'est le moment aussi à kosala nini ya ko confirmer bolingo na biso basala ndeni pona obala yo. Kana butu wana la championne na oyo kana ngai na bi alem sa sali boy pas se pesa motema nga tongo etani akanisi pe kalikambo nga lobi na bi OK d'accord il y a problème te na solo na famille ba oyebisa yo. Bref bandeko papa na bisa kende ko bala mama na biso na nini na Kishasa kuna kobala te me kotinda mbongo famille ke ko présenter mais la championne vraiment na kobanga ke lem su mobali tala mutu ndazo torturer ngai lem su kobanga ke nana kobanga ke mobala ya osala nini akoya kokota lem su na sala feti abeta ngai asala nga mabe tala ti niveau mutu asala nini abebisaki moral na ngai tant toke to balani na libala pardon na libala coutumier habité to sala biso ka civil sala civil pour moni civil ko les esika ya l'état na fupa mbile kokoya la championne tala makanisi mutanyo kola nga yenda boya kingai tala likanisi la championne to sala civil to fanda na bakisa mwana nga moko o mobala lo ba yenda ye ko sangisa biso pont donc ina fanda kimia na ndenge moko osakana te nzamba za malamu vraiment nzamba futinga tozo kenda awa 6 ans yango yo
Ye mobali sera kendaki na fi wana ekenda ko bebela bango donc koma koloba ke ngai na besoin ko mona bana na ngai na bi mama papa na boite o mona bana yo mais o konza biso te ke yo lingi te to yebisa yo bana pesi bakoli basana ba téléphone na bango ozana besoin ko leka sika na ngai te ko so na bana de A ti à Z ba yebiso horaire na bango ya classe nga zaka ko obligé ko yeba ka jour bokukutana c'est tout na ko pexelo bana te mais au moins ka muta obenga lo ezanga na obenga na téléphone en tête donc abenga téléphone à mwana azo yamba te na posa na solo na bana ngai donc comment papa vous appelle vous vous répondez pas mais non il n'a pas téléphoné tala mobali moko lo kuta donc ozo mona ke mutaye pona ko pourrir pe na ngai ndeko mama lobi la championne beta liso na nga ezana ba ex ya ba sonzo bazali ezana ba ex ya batingama.com bandeko ezana ba ex alobi ke yoko okosepela te okoseka te na vie et pourtant yenda boyinga match baluka la championne akoma mwasi esengo nakoma mwasi esengo to déménager pe sika o mobali ayako kutanga tozanda ka mwa munene po tozali kaka na 2 chambres salon bana mibale lokana komi na bana misato tozwa ndako ya munene donc ça va tofanda na biso nzamba zokumba biso donc andimaka te ke vi na ngako ekoki kobonga par rapport ndenge ayebelaki ngai atikala na soni donc tokoma mpenza kosafrontane lobi nango Ange Mulenda donc affrontement na affrontement tokutani na matanga ye azali nga mpe naza tokutani na feti ye azali nga mpe naza mobali na nga nande kotinda nga kome kopesa nga nini au courage mais non okoki kozala boye te la champion nakoma camarade ya bikolo nakoma nde bakamarade ya baghanéen banigérien okende bafeti ya bongo oyo ya biso nakomaki na nga koevite mobali na nga soki aza na tante obi kendela miso matanga nga na koya kozwa yo kende nga na koya kozwa yo donc ndenge wana mpo ezaka meme baninga ngo meme baninga ngo tofandaki meme kaka bango wana baza baninga na ye baza baninga na nga na ka ya problème bokende okutana kuna kende nga na koya la championne tokomi atie nga mpe na tie tokutani bonjour na leki ayebi mpe ke na mobali na nga na somone te ye moko kaka asala nini abongisa caractère na ye wana ya kofinga ye moko achange amona mpenza ke te mwana mwasi aza mpenza azoboya azalaka liboso wana te donc achange yango na ye koyebisa bamama eza na baex mosusu akopourrir yo vie mais yo kokota ndako te mutu nyonso aza na droit ya vie soki bozana bameme baninga kopanga pe te ke oyo babengisi nga na feti nakende te mpo na okende okutana na ex te mokili eza ya nzambe eza mokili na ye te voilà bandeko nalingi bino na trop c'était la vôtre la championne la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède aimez partager kobosana surtout kosabone te awa masolo ezali bandeko na nga live ya lelo na 20h30 comme d'habitude boyoka ndeko mobali voisin akotisi ye na nini na science occulte alobi ba mama kobota bana ebele eza assurance ya kobonga na vite obota bana ebele oyo bakopesaki ndoki baboti bino nde bozala bata liboso ya koleka bandeko putule komata makale komata na mbabola meme nzungu eloko ekotikali kozala te donc lelo ça sera plus que de pétrin à 20h30 ekozala etc. donc les ballons sera dimi encore plus que dimi et les poteaux talagaya o ba supporter merci na ndenge répondre tokutani mbala sima tokutani lelo na 20h ba gros bisous et puis journée malamu dans les seigneurs bye bye.